Alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam wa ala ashrafil anbiya'i wal ahli al baitihi tahibina tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bandiko balandi partout dans le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kandi zalaka nakata émission na bino ya Islam Info. Lelo tumemeli bino moko ya baebi lingomba ya religion ya Islam. Baeba expliquer biso le Islam o boyokaka o bolubaka ebele mingi baebi religion o te baeba kaka Islam baebi te signification Islam ezali nini to ngba lelo oyo to meli bino moko ya bashar oyo bo découvrir kalate a expliquer ameka ko expliquer bino pe bo comprendre na ebi ke bo comprendre pour a ko expliquer bino yango malamu vraiment yango na leki na pesi bino surtout bambote basalamu ebele na baiban so balo na biso partout dans le monde. Vraiment, en tout cas, salam nanga ebele. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonne santé. Alhamdulillah, santé za malamu, santé za malamu. Ah, mona nakake kimezali. Kimezali na ngulu ya Nzambe kimezali. Merci beaucoup Yachar parce que répondre na invitation na biso, vraiment merci to pesio, merci beaucoup. Yachar to au biso sur Islam oyo partout dans le monde baolandayo to on a besoin balandi bazana besoin ba ici Islam eza nini donc signification il y a Islam eza nini Islam yango ibanda eza nini en fait Islam Islam ndenge kuna mutuna na remesine utuni mutuna wana parce que batebele jusqu'à maintenant bazo confondre Islam no ba sens Islam te Islam moana eninkola sa soumission. Le plan général eninkola sa soumission. Donc mutu oyo a se soumettre na Nzambe nde azosalela Islam. C'est-à-dire mutu nyonso o a se soumettre na Nzambe. C'est-à-dire avec la volonté oyo Nzambe asengi na yango o Nzambe alingi. Nde wana le plan général yango na Islam. Ok, merci beaucoup. Islam on banda ndenge nini? Pour toyoka ki bat nsusu baloba ki Islam ebanda tango ya prophète ya Abraham. So to ebite est-ce que banda wana ou exactement comment expliquer na un peu ko expliquer balandi. Ndenge to définir to loba ki boso que Islam sur le plan moana c'est pas général ils allaient soumission à la volonté de Nzambe. C'est-à-dire mutu nyonso oyo ya la volonté de Nzambe a la Islam. Kolon la mutu na no tunike Islam ebanda na tango prophète Abraham ou comment si la moi Islam, que la volonté de Nzambe, ma prophète nyonso ko banana Adam, Ibrahim, prophète Noé, ba mutu balaki baselaki Islam, c'est-à-dire baselaki volonté de Nzambe. Et na prophète mon côté o aselaki volonté ya Satan, mais volonté na yemoko, sauf la volonté de Nzambe. Nde yango na arabe to bengi baselaki Islam. De Islam dans le sens que mutu nyonso o aselaki la volonté de Nzambe. Nous avons pratiqué makam o Nzambe asengi ya kosengi na yango de yango na Islam to loloba le prophète Abraham ne na thème to loloba ki azaki pe musulman de azaki asela Islam na sens wana. Ok, merci beaucoup ya Cheikh. Tonito ba siko na Islam yango po muta koma musulman. Est-ce que muta bota maka musulman to ezandenge po muta koma musulman akoki kosala nini? Donc mutato beki Islam na mona ngwe ila kisi ke volokose la volonté nzambe ko se soumettre na volonté nzambe nde mutu nyonso tanga bota makana mukili asela ka volonté nzambe c'est-à-dire alo soumettre na balwa o nzambe atela ki nde mona nyonso abota makana ko sela Islam dans le sens que mona wana asali volonté nzambe ya mona Islam. Mais si ko to na question qui est bon Islam auto lobela lelo que biso wa musulman to sala lelo na Islam to bela ya mo yona Islam différence ni zali place wana différence na zali que Islam o to lobela lelo ezaki ebanaki na partie ya révélation du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais Islam o to zana ngo lelo ebanaki et se manifester ta que ba pratiquement religieuse ebanaki na tango ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais à partir wana to kozwa Islam o to zana ngo lelo ya kusambela 5 prières par jour ya ukankarem na façon autozana parce que tout le monde par exemple mot au doigt avant Islam o ya arrivé à prophète Muhammad il y a un sens ya prière
donc moto asali doigt asali ka prière. Mais tant tobi soit là na moment où tozali ezali kosala ba mouvement ko bana takbir pe okata salam ni soit tolobela. Donc islam o tolobela lelo ezali islam au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ayaki na yango ya kosambela 5 prières par jour ya okanga carême ya okene pèlerinage de islam tolobela. Mais islam ya mot ya sens ya se soumettre na nzambe ba prophète nyonso bazaki na islam wana pe mutu nyonso yaki na islam wana. Donc ok, merci beaucoup. So mutandimika kenzamba aza moko abota te babuta ete eloko kani na ezali te, donc akomi musulman. Donc mutu soki pour comme musulman na sens bien asala islam na sens o ya arrivé à prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ezali a témoigner que ndimi ke nzambe msoko samela ezali te kaka nzambe o azali moko pe Muhammad a prophète na nda comme musulman comme kosala islam o tozali nango lelo. Siko elobi te ke mutu yemo afandi yemoko aloba malobana te akoloba yango selon ndenge ba prophète islam atangisi yango akoloba yango ndenge bakambia islam balakisi yango nde mutu akoma musulman na façon wana. Donc mutu afandi ka ngana na sali volonté nzambe na se soumettre na nzambe na comme musulman na sens auto zali ndenge wana te. Donc fa sala yango ndenge ba prophète na bis prophète islam atangisi yango ndenge alakisi yango. Ok, merci beaucoup. Tonto basikoyo nakati ya islam yango bozana ba branche nini nakati? Nakati ya islam si le plan ya mamotali ba école juridique donc tu as ba école juridique différent, par exemple tu as ba bengi ba chiite, tu as ba bengi ba sunnite, na ba msusu bazali mais le vie histoire vetan ba msusu ba se différent à partir de histoire, mais autre tika na le za makasi tozali na kati tozali ba sunnite tozali ba chiite. Siko bino boza banani si opeto yeba biso tozali ba musulman ba benga baza ko benga biso ba chiite, c'est-à-dire ba o bazali ba partisan ya Ali, c'est-à-dire bazali kolanda message au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atikaki yango na nzela ya Ali alayhi salam. Ah ok, merci beaucoup. Siko na yango oko citer biso ba branche wana to ba chaque branche eza combien de branches selon ba tendance ya ba au besoin de la religion, ba branche wana to yeba ba importance dans ba signification na. Donc nyonso moni nyonso saka pona ko faire ko revivre islam. Mutne sakat alobi la ilaha illa ashhadu an la ilaha illa allah muhammad rasulullah akom musulman. Mais pour amona pelenga islam yango amona bulamo islam yango isengi na azala na coloration moko boy. Coloration wana eyoti na swati azala na kati ya ba shiite ou bien azala na kati ya ba sunnite. Nesko mutu loko azali aza musulman alukoye ba yemoko entre ba école juridique oyo banani o ba makamona message na bango ezali message mo rationnel, message na bango ezali message oyo ezali kofanda na natika mutu nde mutu a partir ko sala recherche kuluka koyeba na kata islam nde moko ko décision qui était ngana moni vie ba recherche na sali na mona nazala na école juridique tel bena na école juridique tel de façon nde mutu ko comprendre akomona elengi ya islam to ko comprendre islam malam. Siko pourquoi Shia, pourquoi Sunna? Donc moni place neso batu bafandi nati batu neso bapartager ba vie mon côté, donc diviser ba vie ezali. Donc prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam akufi ba mizima vie ba test o bazaki nango bakababi na deux groupes. Groupe msusu babita biso to prier Ali parce que prophète nde atiri Ali, c'est-à-dire ba bengi ba testament. C'est-à-dire ba le testament prophète atiri ba ngi to landa Ali après liwe prophète. Pamso habité biso to biso mo prophète atiri mutu te biso moto pour na mukonzi o ko diriger biso nde à partir wana ba mizima ba kaboy na deux parties to ba bengi lelo moko ba bengi ba chiite mo ba bengi ba sunnite les deux groupes wana et bimaki partie ya bongo. Siko bino na bango bino na ba sunnite bo sambela lolenge moko eloko ni ezo différencier bino entre donc o moto aza Shia moto o aza sunna. Donc si les plans ya prière bien ya carême tout ça ba division mais ya minete ezaka ba petite différence ezali mais wana biso to kontara ngote. Donc nyonso wana ezaka na kati ya islam parce que biso to sambela prière 5 prières par jour, biso to kanga carême, biso to kene pèlerinage,
différence ya moke makasi pene eza ba différence oyo mike ekosala te ke biso toswana tozala na bokennemi entre biso na bango to ba différence esalami wana eza ba différence mwa mike oyo pene eza yango na importance moko te na kati ya molimi na biso. Mais biso toyebi ke bino bashia na basuna boyokanaka te, donc barankine eza makasi entre bino na kati ya islam. Sikoyo okoki koloba nini mpona wana? Koloba ke biso na bashiite bato bazali kolanda mazahab bazali kolanda ekole ya famille ya prophète na bato babengi basunite toyokanaka te ezali maloba moko pene malamu te parce que biso na baselo baulama na biso ya shiite nabi ke balobi boloba te ke basunite bazali bafrère na bino, boloba ke basunite bazali bamilimo na biso ezali bazali pena kati na biso ezali biso tozali bafrère na bango toza bandeko entre na biso na bango parce que biso toza bamizima tolobi la ilaha illallah muhammad rasulullah malgré ba diverse toza nango mais toza bazali bandeko na biso pe ezali eloko moko te esalaki biso toyokana te na bango sauf que tozali bandeko na kati ya ndako to bato bafandi mo makelele ezalaka mais makelele wana esalaka te bato bakoma binemi to balobanaka te babomana ezali na sansi wana te. Donc biso tozali kaka bato oyo toza na bondeko na bango tolingi bango mingi mpo bazali bandeko na biso. Ok, merci beaucoup. Nalingi sikoyo na koti na page ya shiisme ou expliquer biso na shiisme yango eza nini shiisme. Donc netolobaki ke tant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam alongi na mukili oyo ba mizima bakabonaki na deux parties. Ayaki na groupe moko ba mizima bato bengo bato bazo kolanda testament, c'est-à-dire bazo kolanda testament au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam tiaki abiti ke na sima na ngai alim ta ko diriger ba mizima, na sima na ngai alim ta ko zala leader au zala leadership ba mizima. Pena ba test au prophète la saki ba mizima. Ndeta prophète akufi groupe wana babite biso to kolanda testament ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ni bango babengi ba shiite. Ba ba ko telemina caractère biso to la na makabo prophète atikila ki biso. Le haut prophète atikila so ndito ko sala parce que to kolanda le ko mususte. Le prophète atikila so ke en ligne ko diriger ba mizima na simananga. Groupe musu babite biso prophète atikila so le côté to la na kaka biso moto pona mukonzi. Ne ba shiite bazali bat oyo bazali kolanda testament ya prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam o atikila ki bango après na simaliwa na ye to zomaka enseignement islam to sele la islam o ali ayeko tangisa biso ni bango babengi ba shiite ni bango na shiisme. Mais na kati ya shiisme po kabona lisusu po toyoki ke na kati no pe boza pesu na bokabona na kati na bino eta ba shiite mususu babengaka ali nzambe eta ba shiite mususu babiki ali azali quoi aza muto prophète aponaki. Donc yokoloba nini mpona wana? Po oui koloba ke ba shiite ko ba shiite balobi ke ali azali nzambe wala ba shiite te wala baza oyo même islam même ali moko aboyaki batandengo wana. Donc biso tozaka ba shiite bazaka bato oyo bazali kolanda ali na sens que parce que prophète Muhammad ye atikaki ba test atikaki maloba oyo ke eyokolakisa ke na sima na ye après liwa na ye nde ali azwa leadership azala mutu oyo akorépondre na ba question islam si le plan politique si le plan social ali na capacité de répondre. On est prophète apoyaki ba musulman qui na sima na mutu aza capable o aza capable ko sala makambo wana ezali ali. Donc shiite o azoloba ke mutu aza shiite aloba ke ali azali nzambe wana biso na kata shiisme toyebi ke mutu bongo azali shiite te azali ennemi ya islam parce que to na test moko te ya islam na Coran bien na sunna prophète Muhammad eza ko la biso ke prophète ali azali nzambe toza na ngote. Bongo na kati ya ikam swala na bino bolobaka ke ayala swala ayala swala ayala fala ayala fala ela khay ama après bolobaka ayala aliyan waliullah. Donc aliyan waliullah wana oyo bino bolobaka aliyan waliullah, est-ce que na kati ya tant prophète azalaki kolobama verset wana kuna ko bango place anaki aliyan mu'minina hujjatullah e uta wapi po bokotisa ngo bomba yomba biki ba shiite bozo sala mingi ba sentiment na bino bokota ba sentiment na bino bokota na kati ya religion bozo bakisa biloko po boza fanatique de fanatisme moko ya makasi oyo boza nango. Donc nde bokotisi wana bokomi bakisi na kati ya ikam swala au prophète asala kite bino bo bakisi na kati okoloba ni pona wana. Donc pour répondre à la question, maman jeunesse a tuni, et la question est très importante, mais tout le monde a dit parce que
na kati ya azani oyo bashiti baobenga bato bazolonda mazhab ali ashhadu anna aliya waliyullah esala partie ya azani te ke soki mutu abengi yango te azani eza te eza bongo te ezaka eloko esala emblème ya shiisme parce que na baverset kongo okuta nzambe abina kongo innama waliyukumullah wa rasul walladhina amanu donc wali na bino azali nzambe donc maître na bino azali nzambe pe prophète na ye na mutu oyo andimeli nzambe pe azopesa zaka na kati atanga azali na ruku donc mutu oyo apesa zaka wana ezali bamofasiri nyonso bato nyonso bapesa inspiration ya verset wana babi nini ezalaki nde ali nde biso mpona kolakisa autorité oyo ali azalaki na yango toprésente yango na kati ya azan comme si eza lokola symbole moko ya kolakisa ali azali wali ya nzambe vi bavisa Coran mais ezosala partie ya azani te ke so babengi yango batia yango na azani te ke azani ezali ekendimama te eza bongo te donc ezali loko ezaka simple shiti mpa koyo baba na longoli na ngango mpe atia yango ezochange eloko moko na religion mais sauf kaka ezalaka ekomi eloko oyo ezosala symbole ya shiisme. Ok sikoyo na kati obi esala mais eta moi fanatisme moko na kati parce que chiite mutu musu akomi musulman akomi musulman mo chiite ba prendre ye ikam swala ayoki yango na kati etikali pepa na mutu etikali pepa na yeke ali yola donc ali ya mu'minin na hujjatullah sikoyo mutu ana akoyeba ndenge nini ke o eza vrai eza on akolongola na ngango po akoyeba pete omoni akoyeba pete po akoti de islam mbamo akoti pa shiite moko akoti sie akoti mbala moko islam donc abandi mbala moko ko sambela donc etika na kati na ye na kati na esko koluba nini place na eske mutana ko bato ba la biso sikoyo bakoki kolunga na place na muke to bakoki desa moi déviation moko place na muke donc ou comment donc tobi omoni question oyo tuni eza question mutu ya makasi parce que biso bato zolanda mazhab ahli bayt to bato ya sentiment to bato ya sentiment donc bato bazotangisa shiisme o batika sentiment na kati ya shiisme te tozali na biloko oyo eza na kati ya shiisme so tolongoli yango mpe totia yango ekonui eloko moko te donc moto awatangisa mutu shiisme wana il faut pas yebisa ye ke eloko oyo ozoloba wana ezali na place nango ezali eloko esika tel mpo mutu ntongo azokuzwa mpe azokomprendre ndenge wana azala mpe mutu oyo ayebi ke eloko nazoloba oyo ezali nango na problème te nango mpo kolongola yango bakisa yango mais mpona kosala kaka kopesa image ya shiisme nde esenge eloko wana ezala parce que eyebana bato bayeba bien ke ali nde azalaki mutu oyo prophète Mohammed alakisaki na nsima na ngai bolanda ye na kati wana mais ezali eloko te oyo mutu ekodérange na kati ya prière mutu edérange te même na même contexte wana bandimi na biso basunite baya mpe na makambo batia na kati ya zane par exemple assolatu khairu mina nau donc pour babini na zana faji ke lusambo ezali meye koleka pongi mais loko wana na tanga prophète ezalaki nango pete ya pe basunite batiaki yango na kati ya azani donc ezali esala yango partie ya azani te ezalaka mpona korapele mwa message moko boye mpona kopesa mwa islam vie na sens wana. Ok, merci beaucoup. Tobandi koshite mpona koshite na biso tolingi totuna susu motuna moko pourquoi bashite bobengaka basunite baza bakafir basunite babengaka bino bakafir biso eloko mosusu je m'excuse eloko mosusu soki boke na mosquée ya bino bashite botiaka tour baliboso pourquoi eza pena important bato mingi baolanda bino baza basuna bafo bayeba eloko wana botiaka liboso wana donc terre wana botiaka liboso wana eyingola sani prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam azalaki asalaka yango te atiaka eloko liboso na ye te ke asambelaki nango donc siko bino bozwa kango wapi ezaka alinda memeli bino ou comment pe pourquoi bobengaka bango basuna baza bakafir non ezala shiti moko te azolanda école ahli bayt abengaka basuniti babakafi tozala bateste wana te oyo ezolaki basuniti biso bashite tobenga bandeko na biso bamizima mosusu tobenga bakafi toza nango te parce que mutu oyo alobi la ilaha illallah muhammad rasulullah toza na droit kobenga kafiri te biso na shiisme bato tozolanda na école ahli bayt tobengaka bandeko na biso bakafiri te sauf kaka toomona okuta groupe mokie ya basunite oyo no bacomprendre sunnisme te nde babengaka bashite mosusu bakafiri or biso mpe tokoconsidere eloko wana te parce que toyebi ke eza baignorant ya sunnisme nde bato kobenga basunite bazobenga bashite bakafiri donc maloba wana kobenga moninga no kafiri eza maloba moko ezali na bamizima te parce que moto atémoigne ke na ndimi ke nzambe azali moko mpe Mohammed azali prophète na ye aza susu kafiri te akomi deja musulman donc biso na shiisme toza na droit wana te
toza na ba test moko te ezolo ba keto benga ndeko na biso ba sunnite ba kafi toza na yango te. Pona tour sikoyo. Pona tour et bani clair même la histoire islam na Moussa prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Moussa prophète ezangi na batapite ne okuta ba riwaya mususu ba hadisi mususu prophète Muhammad ayekota mabele kosa mabanga tanga pona okita sujud. Donc sujud ko sala sujud na losambo ezali recommandé na mabele non ki na tapi. Donc biso toza na ba test ba hadis o ezali ko recommander biso to tia mutu na mabele. Nde moni eloko wana esali confusion mkie pa ndo ba sunni ba so ba osambela ba ota mutu osambela po mutu aleka liboso na ete atie eloko mo pesa la barrière. Oh prophète ali ko tia eloko pona barrière te. Prophète ali ko tia libanga po asala ngo sudi po mutu na ezonga na mabele ndenge ezali recommander na ba test ya islam. Ok, merci beaucoup, vraiment merci. Tous ces pays, Bandeko Balandi, partout dans le monde, nous moko boyoki, cher Nabino, Ayanoli, ma immense mituna Nabino Botunaki, en tout cas Ayanoli Bino vraiment, na yango okolo banini pona bato balanda yo mona yo. Maloba suku la msezi alika ke tu pesa conseil bandeko nyoso de la sunnite ya chiite. Biso ba sunnite ba chiite na ba sunnite to bandeko to biso to ba mizima pe to lingana entre biso to tika makambo ba message oya haine ya ko diaboliser baninga ko benga baninga bazali ba kafi to tika ba message wana to za toujours ensemble pour to protéger islam to c'est islam qui ne liboso ennemi ya islam ka oto yebi lelo ezali ennemi ezali moto mizima o ayena kombo ya wahab ye azali mizima te azali mutu oyo bazali groupe oyo ba ko semer terreur na kata islam ba ko semer des na islam ya ko diviser ba musulmans ya ko bomba musulmans mais entre biso ba chiite ba sunni tozali bato tozali toujours bandeko pe to vivre toujours ensemble ndenge islam e commandé biso. Ok, merci beaucoup. Ino ba sur loko moko kato chiite kato comme na suka ko na garder comme na kamingi te abo fete garder comme on zani nyong garder comme ça nini pourquoi ko célébrer ngo Radikum ezali mkol oyo ezaki 18e jour ya Zulhijja tant prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam azonga pèlerinage pour la continuité à islam pour islam eza continuité nde ezali mkol o prophète apoezaki mutu oyo akozala nsima na ye mpona kogere islam mpona korépondre na baquestion nyonso oyo ezali concernant islam. Nde mukula radiku ezali mukula o prophète apoezaki mutu moko devant ba musulman nyonso ke mutu na nsima na ngai yina koza charge ya kodiriger islam ya kopesa ba réponse nyonso na ba question nyonso ezali bozali nango besoin na kati ya islam. Nde mukolo wana ezali 18e jour ya Zulhijja mukula o prophète apoezaki mutu oyo akoremplacer na nsima na ye nde mukula radiku. Ah, ok. Alors pourquoi qu'on fait un beau fait un quoi idi ya Hamadan ou idi ya Adha ou ya Tabaski ils allaient ni fête non. Non fête non peut ça ezal ba fête na kata islam parce que ezali mukolo o ya sengo makasi mukolo o prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alakisa kibiso mutu oyo tokolanda potozwa enseignement ya islam nde lokola mutu wana azali présenter mukolo wana esengo wana biso tozali ko sepela nango tozali ko fêter na cadre wana qui passe ezali mukolo oyo islam ezali sur vie nango makasi ezali mutu o même na absence ya prophète Muhammad akozala mutu oyo ayako expliquer biso islam nde nango wana biso fo mukolo foto za esengo makasi to fêter yango to sepela pona mukolo oyo ezali ko sauver biso na ignorance oyo tozali na yango. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. En tout cas, to kinyoso o lobby na biso. Vraiment merci. Merci ndingo ondima invitation na biso o répondre à l'invitation na biso. Merci beaucoup. En tout cas, vraiment merci au lo banini comme message no ya suka na monde entier au Holanda yo pour na entre chiite na sunnita entre message pour na garder comme donc. O to seka ba frère so Holanda biso partout bozali islam ezali religion oyo esengi toluka kotanga yango comprendre yango à partir de comprendre islam nde tokoza ba bon musulman tokosela islam ya solo pe toluka bandeko miza jour ya mukolo radi ezali mukolo oyo ya munene penza musulman so azali informé te na mukolo radi
asala recherche koyeba radi ko ezali nini pona koyeba message nini au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam atikila biso mukula radi. Donc pona koyeba yango esengi na biso ntuluka koyeba kotuna bato bayebi bala bayebisa biso pona koyeba mukolo wana ezali na avantage nini na vie na biso inshallah. Ok, merci beaucoup. En trois salam na yo ipana ipa banani bato Holanda yo. Salam nanga ezaka batna batnis wala na biso ba pesi biso matoya koyoka biso tolobi biso salam ningi te tosengi na kimia toujours ya kombo ya salam wana yango ezali islam boya toujours na kimia pe to remercier bino ba bato bo pesi biso te yango na mission oyo to remercier bato nyonso oyo bazali kolanda biso pe nzamba sala stabilité tout monde na soso inshallah. Amen. Ah ok, na insiste pour aussi ça, na aussi ça boete sana pesa. Le DG Lukman Mudingumba, le patron de la chambre Oyo, n'a pas essayé basalam, il y a trop malgré bitumbe belé mais azo megampe ko battre yango. En trois basalam nanga na famille Kasa Mobimba, basalam nanga na famille Mudingumba Mobimba, basalam nanga na sœur nanga Clarissa fi na Londres, basalam nanga na maman nanga Kalombo, basalam nanga na moto na Nzambe. Moto na Nzambe, papa na naim na bit, basalam nanga na Mustafa Malembe aza sikona kikwiti sikona kikwiti kobosa na te vuma ilanga biloko ezala kuna. Basalam nanga na ba musulmans nyonso partout dans le monde, basalam nanga na ba camarades nanga Khadija la Belle, Fatih Swedi, entre boleke belé Zainab na Iran, oustaz Maweja, oustaz Morta, merci beaucoup pour na conseil na yo, vraiment merci. Basalam na bosanité sima ya caméra mwana muke ya bangenge na amakasi na sekanan mwana vraiment pardon ay ko taka bilangi na kata net mwana moko Hussein Chasi en tout cas basalam na yo na bosanité Mariam Juma na bosanité mon papa moi cher Abakar Kassa basalam na mama nanga Anifa na pis basalam na donc bilan stadinga bino mingi ba opena tusengi nzambe mingi apambola site na biso oyo zako sala propagande ya islam na media nzambe asala ki apesa ba musulmans makasi ya kolanda site oyo surtout makambo oyo malamu zako na site oyo apesa yango ba musulmans motema ya kolanda yango pe kozwa yango sala yango apambola ba site oyo ko ba site belé apambola pe bato oyo bazali kosala musala oyo po ya islam so bazali ba difficulté nzamba longo ba difficulté so bazali na besoin apesa répondre ba besoin na bango pe asala ki site oyo ekota na mitema ba message temo na site ekota na mitema ba musulmans nyonso partout bazali partout na monde pe apesa nzamba apesa courage nyonso na moto nyonso na site oyo a comprendre message oyo ba na kata site oyo. Merci beaucoup.